Pendant 5 jours mokoka Mobanga ya séminaire ezalaki bongo organisé awa Centre évangélique La Résurrection de Wenze Pipa Iwapi. L'homme de Dieu, le pasteur Clermi Obambo azalaki na pointe pona côté bana na Nzambe elongo na Bishop Philippe Koti. Noko na ngandi melanga ke clôture ezalaki nde bongo mokolo dimanche 23 mars 2025 oyo Pipa Iwapi bana na Nzambe tu awa na kete Congo Brazzaville ba savourer ki maté yanguya maté ya kafu l'impactation de l'onction maman na thème oyo ezalaki développé pendant 5 jours oyo otuninga ya adresse ezalaki nde bongo na numéro 949 ya rue Muila na Wenze arrêt de bus 753 noko kobulungana te yo muto rataki séminaire ya 5 jours yaka na adresse oyo touti kopesa oye ko continuer ko vivre le boko na Nzambe l'impactation de l'onction ezali ko continuer. Je salue tous les habitants de Brazzaville, de l'église La Résurrection Wenze. J'aimerais dire au peuple, ne vous découragez jamais. Le malin nous attaque, mais le mot final appartient à notre Dieu. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Boyi Kampiko, tenez ferme, et le Dieu fidèle, vous allez exaucer au nom de Jésus-Christ. Il y a une chose que j'ai remarquée. Après toutes ces années, et mon mentor, Papa Beni m'a dit, Dieu agit dans l'atmosphère. Bato basala na kisi, bako créer atmosphère ya Nzambete. Ba miracle salemaka, ba nine salemaka. Mais atmosphère, on doit vivre depuis mardi. Je vous dis, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. On n'a pas à se justifier. Nous ne croyons qu'en Dieu. Il y a un autre Seigneur Nabino. Prochainement, Moya est belé. Église Résurrection Wenze. Et ça, Église Nzambe. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Au nom de Jésus. Amen.